Genre exemple, il y a des gens qui avant 2010. Avant 2010, on a subi le terrain. Vous remarquez qu'entre 2010 et 2021, il y a eu une vague. Il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des négros qui ont subi le terrain. Mais comment ça est arrivé que vous avez le terrain? Tant qu'on combattait la musique, on a se retrouvé dans le monde. On a dépensé sur le monde pour la banque. On a folie à se retrouver dans 5 000 € dans la poche. Pendant un an, nous les bêtes raté. Il a mis dans la garde-robe. Momo. Atali Boyo Bengue. Aïe, il y a un terrain quelque part. À Sombi. Ça, c'est la vérité. Maman, c'est Bélenga na Yebi. À l'espace de moins de 10 ans. Sombi pe ba otonga. Mais, si on tali bateau à Kala, Banewana, il y a quelques bateaux. On va pas poter Bélé Batonga. Bazar na idée wana te parce que quand ba interdire makambo wana ba tebele conseil c'est soki facha lingi biso mais fachi so linga biso ramwane ko zala te nane to vandi boye so dagi rwandais na biso que je t'aime pas na talo ko na misu et biso mon frère je t'aime pas mais qui sinjora ya bi ba pesa ta mukanda ko mané rwandais notre sœur elle est mendiante pour être honnête. La mendicité, exemple, le musicien, il faut dénoncer. Même les comédiens, ils ont la liberté d'expression. Il faut yemba, il faut koloba, il faut continuer à jouer. Parce qu'ils ont des producteurs rwandais. Mais il y a des photos à la photo, il y a des photos mais si photo nani? Il y a des photos de caméra. Bien na Katia. Dans une photo de Joseph Kabila. Na Katia. Aux hommes, la photo est belé, même le missionnaire congolais. Le missionnaire belé. Dans le cas de la photo, il y a Kofi. Tu as fallu. Tu as même héritier. Dans un endroit, dans la liberté, on a la ligne. Bon week-end à tous, chers téléspectateurs, merci d'être scotchés, connectés à nous suivre de partout. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect. Nous sommes dans la ville, province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, qui est mon pays que j'aime beaucoup. Bon week-end à tous, merci à tout le monde, merci à Clovis en Fimpa. Mon pasteur, vous êtes scotché, connecté à suivre cette émission. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vais recevoir pour vous, il est congolais. Mais il habite en Europe. Il est combattant en esprit. Il défend la République démocratique du Congo comme son pays. Aujourd'hui, il est à Kinshasa pour voir qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Il a remarqué de quoi qu'à Kinshasa. Voilà pourquoi il a voulu nous appeler à domicile chez lui pour essayer un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Europe pour les artistes parce qu'il n'y a pas de production. Nos artistes congolais ne jouent plus dans de grandes salles. Il va nous expliquer. Il va nous expliquer aussi la réalité qu'il a vue ici à Kinshasa. Peggy Sarcel et à Sarcel, je te dis bonjour, bonne arrivée à Kinshasa. Bonjour, bonjour. Donc, merci déjà pour l'invitation que je t'ai faite. Donc, Nengoye, ça me va directement à droite au cœur. Donc, Nayaki, déjà, ça fait quelques temps. Et comme Nengo Lobby qui est combattant, parce que combattant déjà, c'est comme il oppose à combattant, c'est tout le monde, même Bao Bazana Kini, même Bao Bazana Banamboka. Donc, juste par rapport à Kota la Marambozo, les Gakunana Oya, je voulais quand même tout ça une petite émission aussi pour réveiller aussi Bato Ebele par rapport à Marambo, Bato Ebele dans l'ignorance. Exactement. C'est par rapport à ça aussi. Tout cela, nous masolo ya ba combattant envers les artistes. Ba combattant bino boy sarabiso que so Kabila Kei, musique ezongi. Mais Kabila Kei, Fachi président mais bolingi kaka musique ebeta te. Bon, Kofi a raté concert, Wera a raté, Héritier a raté, Fabricaz, tu habites Pessoki pour menacer Kaka.
Moni problème na bino ezalaka nanu nini yo tozano na Kisasa. Moni problème na biso hein. Question les arabiens tant botuna ba différent ba invité na bino. Problème na biso ba musicien ba bien. Je t'avais dit tout à l'heure que même dans ma famille il y a des musiciens. On a un grand frère Awa, c'est un musicien. J'ai un grand frère là-bas. Il est un peu musicien. Mais pourquoi on a boya? Pourquoi on a se poser que babétate? Parce que vie au lelo quinois au vivre congolais en général. Quand on parle pas de quinois, on parle de la Congo. Et c'est l'eau moko boye. Biso bato to kenda poto oyo to s'intégrer na poto oyo to comprendre mi ki ndenge fonctionnera. Et ça la biso ce qu'on passe to mona mboka na biso ils ont développé té. Et que ba musiciens wana ba ya en Europe. Asombara ba voiture à cher, asombara ba bilamba ya cher, ba vendre na hôtel à cher, ba mona façon to vivre, façon mondela au vivre. Façon lelo moni lelo fallait faire à quel magasin à Versace à Sombi chemise de tout à Versace à Sombi mais avant bah non sombaté bah non Kabila bango si quoi yo donc biso to vandi wana au comprendre ah Congo ça va pas Congo va au boma Congo ils ont développé alors qu'on a tout pour comprendre ngo si on va na poto pour comprendre on est na oloba au comme ma place dans la commis il faut qu'on sache ça les bélés là on peut sur exemple mon quoi tu peux me répondre aussi tant que Kofi Olomide Kofi bien j'y vais piano tant que dans la France et là on y a somba pour na quoi y a là on a Kinshasa ou bien tout le monde la musicien toujours un homme d'affaires congolais sera le monde à Kini alors on a Kini à Kepoto et là on y a somba na poto Poya nango awa na kini. Asomba téléphone à cher, asomba bilamba cher, ba télé à cher, asomba ba voiture à cher. La biloko on les a biloko éphémère, biloko ezobeba. Mais mundele tanga ya awa na Congo. Qu'est-ce qu'il achète ici? Asomba ba œuvre d'art na bino parce que ça ba biloko akolela yango mbongo la exposango. Ils achètent le matière première. Oh, aïbiki ya mwana nde ils tombo la mboka. Biso tozo landa, biloko moko boiza ba fitité o bundela tio boy. Donc le musicien au moins peu mundela ngala tara t-shirt, voilà, jeans, basket ça bongo. Même bon ebele. Tout ça prendra na bango pourquoi parce que lelo to comme une chance wana lelo aux on rappelle l'émission là loba. Les chansons tous avant en maté bato baza na chanson wana mingi ça ba musicien akoki koleka alobi réalité ya makambo ezoleka na mboka mais musicien wana alubengi alobi aza mwasi ya ndumba mais quand on fait la définition ya mwasi ya ndumba ça veut dire que alalaka na ye na mutu nyonso akolala mpe na mutu aliboma te mais mwasi ya ndumba déjà mwasi aza ndumba seke mwasi ono abali te ata mwasi oyo abala akende na ye domaine ya ye ndumba kwa musicien babengaka bongo. Oh, on est aussi l'église au milieu du village, mais comment ça se fait que yo batouana au bazar na poto et comme dans moment moko boye balobi ah mboka na biso ça va pas makambo faut changer mais bino le même batouana ba kabila rabino parce que ba musicien congolais to ba vérité ceux qui bazar place au bazar wana parce que ba congolais en général y compris moi to kabila bango to eda bango bazo ba coup de pouce de la part ya biso et tant que biso le tobi que mboka wana faut changer mais quand le loto le belanga va na poto nazanga na miki na kufa na nzala te nazanga na place à la te nazanga pe musala te et tant on a le belanga mbele kana Congo on a le belanga banani ba combattant pe belé babi oza combattant ozo bondisa ndeko na momo na ba misu ba clochard ya solo bon oui mais a comme clochard ndé soka pasa itana été à la musicien parce que belé au bazar reculer le na poto parce que va passer ba temps na bango soza le clochard zo na Kisasa mais azo rande le même musicien ya zo kabela na so azonya yo kata ya mbeshe ya mbeta ya mbeshe était na ngi na beso exemple moko
Soit exemple, Wana. De 2010 en 2021, est-ce que vous avez vu que les Congolais belé batongi na poto? Les Congolais belé basomi ba terrain. Même bandeko yo yeba ba na poto. Soit exemple, il y a des bandeko belé yo yebi na poto. Oyo basomi ba mapango avant 2010. Avant 2010, on a soumis le terrain belé. On remarque que entre 2010 et 2021, il y a eu une vague. Il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des négros, il y a des terrains. Mais comment ça est arrivé que on a des terrains? Quand on combattait boy musique, on a se retrouvé dans le monde. Moi, nous sommes sous Bilamba, nous sommes battés pour la bandoule. Moi, a dépensé sous Bambongo pour la mabangate. Moi, ça a folie à se retrouver dans 5 000 € dans la poche. Pendant un an, ça a nous les bêtes à rater. Il a mis la garde-robe, Mongo. Atali Boyo Bengue, aïe, il y a un terrain quelque part. À Sombi. Ça, c'est la vérité. Bah, c'est Belenga na Yebi, à l'espace de moins de 10 ans, bah, Sombi pe ba Tonga. Mais, sur Tali, bah, toi, Kala, bah, Newana, il y a quelques bateaux. Ouais, bah, na pote Belé, bah, Tonga. Parce que quand on va interdire Makambouana, on va conseil ces autres. À part non, on va interdire, on a conscience. L'objectif, base, le socle, on a que la musique est obétatée. Les hommes ont été le président de la République. Le pays va mal. Le pays va mal parce que. On a fait peu bolingete. Mais est-ce que Facha Lingibiso? Hein? Facha Lingibiso. Mais Facha soit Lingibiso, Ramouane aux Alatés. Moi, je vais donner un exemple. Nazagi, en 2014, avant, on a vol, il faut foutre à $55. Hein? Go pass. Go pass. Et puis $55, tu sais combien de vols ont été dans l'aéroport Nabiso? Imagine combien de personnes vont y tout chaque semaine. Combien de personnes vont quitter la bazonga? $55. Tala année où il y a Tilelo. Tala aéroport Nabiso. Aéroport Nabiso, c'est le hangar. Au comparant un aéroport où il y a un pays ébélé. Hein? Ce qu'on a comparé à l'aéroport à Brazzaville, mais c'est la même chose parce qu'il y a que des voleurs là-bas. Comme dans la tête, il y a pays Tinasé, il y a que des voleurs, on peut pas progresser tellement en Abisso. Mais il y a des pays où tu as cité que tu as combattu le saut, aucun aéroport n'a pas au Cameroun. Exemple, la Pessioana, si il faut acheter des bisso, il faut interdire. En gros, les lois, les bisso, les biram, mon frère. C'est combien de millions ils récolté? C'est qu'on va récolter on a moutou ya nani. Pourquoi pas ils vont taxer Vodacom, la chaîne, le réseau ana. Bah comment taxer sur le petit peuple yonanga. N'est-ce pas s'il y a moins de 1 mois si je te dis qu'on a chargé le téléphone nangai $90. Babi nanga tia ya $10 et au salaire 1 mois. Il bêtit moins de 5 jours. Na tia ya $20. Kosomba mou nengo somba boy $2, $5. Donc n'en parlons même pas. Bon au bino ba dosao. Ne bo dépensable. Mais si quoi mutu neza sipo bo na kutana kina ndeko mo peka na téléphone combattant. Il y a eu singa ya biote président Fachi biso dokanisa ki a rosala ndenge biso to lingaki les peuples d'abord mais to komi comment na eso mo collaborer na ba Rwandais. Parce que problème nini o ezaka bino pe le susu ba combattant diaspora na ba Rwandais les susu. Bon, peut-être Rwandais pas linga pour investir na mbo Rwandais déjà côté na mboka oka. Le problème wana ezali asunga rapé congolais. Ouais wana peut-être ngana oto ebito mona ba Rwandais musu basunga ba congolais ngai ngane to vandi ba congolais belé pe baza na Rwanda. Ngane to vandi boye. So dagi Rwandais na webiso que je t'aime pas. Na talu na misu. Ebiso mon frère je t'aime pas. Mais qui s'injora ya bi ba pesa ta mukanda comme en Rwandais. Bon, notre sœur elle est mendiante. Pour être honnête, la mendicité, exemple, le mot mabé. Au Sengana ou comme un mendiant, c'est différent. Qui s'indora, ça, c'est grave. Toi, tu crois même Koffi Olomide, il est d'accord. Malgré Koffi Olomide aussi, il fait ça. Même un musicien Koffi Wana. Faire quoi? Il est passé en Rwanda, mais quand tu vas jouer là-bas, quand au Québec, tu as na Rwanda, oui, que tu as bato wana te. Congolais, yo na ebite so yo lingaka bango
Maintenant, moi je te dis honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Mais oui, que volcan, oh, ils ont dit que on a vu sur côté qui bande que belé, bah frontière à Rwanda, il faut un maki, bah un maki bah congolais, bah bon maki bah ngote. Non, ils ont va mascarade, hein, mascarade moroboui, parce que la vraie réalité, ma mbele karakuna, to yebia mobile tam suppose à nous sous-informé, hein. Si on a ici les lots dans l'année formation en France 24. Na bunya tobi bunyati na bunya bana ba mo kolokota ba population ko baso lokota ba losu mais neto yebaka bunya kala na ma début 90 na lilo osoma maki Kinshasa to Congo mobimba on souffre de la famine sikoyo batu moko boye oyo bakoti na mboka na biso bazo boma bazo yiba a complicité na bandeko na biso. Quand le président Félix a su pouvoir, to sengi to biseke to lingi batouana te. Kangela biso moto à côté ça bango. Toi tu signes des accords avec eux. Bokomi godiana bango. Bakomi ba frère. Bakomi même famille. Le musicien au ba oui ko dénoncer. Même les comédiens au bazana liberté d'expression ba oui ko yemba. Bakomi ko loba. Bango pi ba koti na jewana. Parce qu'ils ont des producteurs rwandais hein. Tu peux cet exemple. Après concert à Fali, si tu vois un Congolais ou à la fou, à son bon on a produit Weranson, à son bon on a produit Ferrigola, un Congolais, hein, tout un Français, Nélé, ayebi situation sur les gars na Congo, ayebi situation les gars na Congo, à son bon a éco produit Koffi Olomide, à bêta n'enga n'a bêta concert wana. Mais fallait défier Bino. Fallait bêta concert. Il fallait au contraire les échecs qu'on a eu. Moi non, concert ça la plein. Bon. La reine. Bino bacha bino musika 100 mètres. Concert ça la plein, ils en ont un problème roté hein. Mais Lelo, tu peux lui poser la question. Est-ce qu'à Rocha date Léon à Paris? Ah ciao, bêta. À réfléchir pour ta chef. Fallait à réfléchir Léon monter parce qu'à bêta il soutient à Paris. Arbetati. Je te dis honnêtement, Kobeta te que biso to interdit par rapport à tout ce qui s'est passé. On dit à Congolais il y a Lélo na poto basé sur ba Congolais kalaté. Makambo les gars en France parce que toi tu vis pas là-bas. Et ça makambo première fois dans le monde où ba Congolais ba sala na France. C'est grave. Otumba gare ya munene. Deuxième gare ya munene ya Paris. Gare des Lions. Moto Peli. À cause de qui? À cause il y a Fourmi Morobo, il y a musicien congolais pauvre et Fali Poupa. Vous comprenez? Mais ils ont bien Fali, Fourmi, pauvre, mais figure emblématique de la musique congolaise. Ils ont représenté Mboka Nabiso Libanda. Les lopes comme ils peuvent boquer dans Mboka Moussous Batunio. Ah, ils ont un pays à Fali Poupa. Non, on a beau reconnaître on rate. Non. Il y a un pays à faire égal. Mais non, tu n'as un pays nini. RDC. Au moins RDC. C'est au français. Non, je suis pas encore français. Comme en français, au moins pourquoi on a lobby pauvre hein? Faut tout dans mon temps on a lobby l'euro. Oh là na maloba na pe tout na pe question bon. Pourquoi bengi pauvre? Non, peu ce exemple mon roi. Ba mission na biso ba pauvre. Na Koffi Olomide. Pourquoi Baza Koffi Olomide pauvre? Na Koffi Olomide. Tu sais pourquoi Baza pauvre? Pourquoi? Je vais expliquer. Au moins biso za na poto. Au moins exemple les oies Nino. To Naza. To Maître Gibbs. To La Fouine. To exemple Bouba. Aujourd'hui exemple la Bango. Au tout nié na année. Abeti combien de concerts? Au monde a été à Moussous, a bâti 5 concerts. Dans les mots quoi, a bâti 5 concerts. Et si, a eu mon belé. Mais si on tourne Koffi Olomide, dans l'année, a bâti combien de concerts? 100 moukiers. 100 concerts moukiers. Et bien, il y a riche dans ce sens. Mais pas au mot compte. Année 2021, si on a vu sur Rihanna, a mis la chanson 3 minutes. A amassé mon belé.
chanson ni cosmétique comme milliardaire chanson moko ekutaka $1 mais ramasser ba million so ba musicien na so pouvoir comme riche lelo so ba komi na sima ya peuple ba komi na sima na biso peuple pourquoi pas tous ces peuples wana ba osoma nzemu na yo pe okomi na mbongo komi pa vobeta concert pe boye ovandi pe pendant 6 mois beta concert te mozaka na lar na yo asa mbongo te pourquoi ba senga pourquoi ba boire bato hein fallait ça les tokos 1 après tokos asala eni a se rabattre te fois misal bon mon fois yemba bato pourquoi yemba bato wana ouais c'est là pourquoi boire bato toi tu crois ils vont lancer comme ça gratos à boire gratuité donc il a dit que bazan est loté moi mon toi riche toi na mbongo ba vivre pe kande ba vivre wana te leti to pe exemple net ya JB Piana ça fait des années à lui album te hein quelque part ça ba ressources na mo boy alors la kanda na bino boya beta ndule na mikili non à comprenant que ndule ils ont distraire ba congolais na poto to yi na mboka wana pour to apprendre to ya na mo awa lelo ba combattant pe belé banda bokenda bozonga raté ba combattant pe mususu bolingi te ba musicien ba beta na poto po bobanga ka bana na bino ozobanga basi c'est que bino basi ne ba boko la bino to ne non peu ce exemple mo hein ba musicien belé ba sali mabe surtout na zone wana yokoti zone ni po bango mo bakana basi ya bakana bana ndeni ba robangisa bino kuna bwana poto basi belé bazana bango bazwa bango kuna vite bazwa bango na boka bato hein bato ngo ezaka banani ka bato bayambaka bango ti baya kola le pana bon entre guillemets hein, j'aime bien le jeune frère héritier Watanabe mutawana ko yamba ina poto kanga zaka na maison mère mutazo ya mina ndaku na ye Donato Kala chez kanga za ina maison mère ina suka nango kanga komi na carrière solo moi si nezaka nani invité lolo chimolisho lolo so na za moi sanani Donato Kala on comprendre non la poto ben la poto donc ça veut dire que vieux mora ya mbara yo chez lobi komi momina ya komi momina yo si tu cité ba musicien belé tu cité même ba Koffi Olomide oh ben oui tu cité ba musicien belé basi bazwara oui basi ya bato pourquoi basi na biso ba congolaise parce que bazali influençable ba fille ba congolaise belé baza tellement influençable que tant ba mona ba musicien abosani kaza na jona et bato wana banda koyamba lelo ba musicien beaucoup pe ndongo ba combattant pourquoi parce que akabeli musicien akabeli lamba biso obike ba musicien ba kabela mituka hein mais donc ba ya vraiment boye mutazu ko mutuka na poto na ngilo te mutuka ya ezana prignon solingi est-ce que mambolo ba on eza bosembo na bosolo bongo na ko c'est là bon pourquoi hein net singa na minute oyo mituka misuna na poto na tambola na moté te ngana zolo ba makambo zolo ba mambo bazora basi ya batu bazora basi ya batu bazora bana ya batu landela ngo bazora baleki ya batu soki na bina cité ba kombo na ba télé ba benga ba meilleur sarcelle il fallait pas aussi citer mais c'est des choses vraies où yambié chez eux na palais bon neti il fallait akenda ki poto confirmer yi. Toi tu crois les mecs, tous ces mecs là, bah non va dans l'hôtel, bah on tourne bah les béliers on a qui va dans l'hôtel, bah monsieur bah il peut pas ndeko na bango propre, monsieur bah il peut pas ndeko, mais bah monsieur bah il peut pas ndégoter, monsieur bah il peut pas momi, monsieur pas qui pas pire, et puis on a zara na momi na yo que na boulot, les femmes congolaises bah ndeko na monsieur bah tellement influençable que bah facile que sur talipé la plupart, j'ai exemple bah comédie bélier bah bensi, bah si bah on a poto, n'est-ce pas non? Je prends exemple de Londres. Moi, ça balie à mes na poto. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Ah, de Londres, moi, c'est mes mêmes potes. Je prends exemple de Hans. Moi, si vous avez mes na poto. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Ah, voilà. C'est un solo to bossé. Sur la matin, la liste des amoulaï. Et belé bah ben ici bah mais les gens là ils respectent pas. Pourquoi vous respectez bah on a minauté? À Longolio na monde ma théâtre monde wala ndenge za wana biso ke ça ils en galère donc à memio mais au bois qui
c'est pareil avec le musicien wana ba musicien belende ba kenda boy net ba musicien à Fabrigas baza kuna et ça ba tiki basi ate mais belenga na biso ke basi ba ozo ba on ba parler ko ba ozo ngate en réalité te bazonga bazonga tende bazonga tuzano awa Fabrigas ba musicien bazonga dans les 4 déjà portés disparus te wala na ba réseaux sociaux ka ba loba ba rozonga tukanga photo d'ensemble na bengai massa moara na Lyon et ça que ça la tout qui mi satabi balé mi satu do yo souci na yo les congolais mais baninga ba ke poto ba ke musala ya musique ba kima bazonga te te ba kima te batikala bon il faut bazonga non ça ni musala na bango za musala bango ya on a sûrement ba na volonté ozonga mon frère on a conseil na pesa na ba musicien bena pour bagalera muta memi au poto yo lingo tikala mais amemi au poto gratuit hein amemi au poto parce que tu vaux quelque chose dès tu yo micro na yo solo bi bon noli akena na micro na yo muteta bouser partout yo nengo za boye bon yo papa na maki ba poto mbale belé to kutana ni kuna na mikingi lelo ko ke poto na ninga micro na yo boko ke pe bino misa tu frère a décidé mon frère na filmé trop banzela oyo na filmé trop ba poto na tika na koto mais so ayebi so ta muso olinga te akena ena no abobenga na ta sima azeli na visa ngono ba mbesi la nani bato na ba souffrir vini na ba vivre ya malonga wana fuma do ba bini toute la journée ça peut exemple mon Félix Oazé wana mikinit ça fait quoi ça fait plus d'un an plus d'un an avant confinement avant Covid à Tiki Orchestra tu sais il y a combien de musiciens il y a plus de 50 bah fout à tous les mois bah musicien voilà mais non mais aujourd'hui ceux qui m'a voici quoi c'est bon musicien bah 50 bah qui là ça va on botika là salaire ya moi là il y aura intoxication l'intoxication te ceux qui olingi ndeko na yo olinga bola munaye ceux qui olingi été olinga bola munaye te tu sais il y a un musicien il y a nani il y a Fali c'est un grand frère à Matete Aza guitariste à Fali. Nakutana na Paris. Chez une sœur hein. Nakutani ba bimenga pe kuna to lié. Asenga ngai sapato mona latara. Prada moya pembe. Asenga bilo na réponse na pesa kai. Et c'est sur otika na poto na opia yo. Pourquoi? C'est sur na pesi yango tanga ok na magasin Prada, a mona prix nango oyeba valeur nango. Mais si on a zongi on a payé na kabele bon on va valeur na ngoti au sakana obo parce que ba kabelier c'était pour faire savoir que mon père a pas si il on a sommé mon cher na kabeli pour na lingi mais le mec je ne connaissais pas hein. Juste quand via ma tété me t'a présenté ngai et l'amour ya ba na ma tété na kabela quand même quelque chose ils sont mona mais et ça la peut pas si que na ba na e azongate. Mais le hasard continue. Na éviter s'il regrette ou bien il regrette pas. Na linga qui on a fait tika na mboka o. Mais soka tika na mboka on a soka benga benga. Aya ça c'est coupon na ngai en attendant son bati. Coupon mobulu. Na ya pe bona charger le coupon. Pourquoi? Parce que lobby personne na sengi yo pianga. Est-ce que le frère ici son a coûté ne ya au kabilanga? Pour l'interrogation. Ba musicien au bazar. Ne to kabila bango kuna ne ba na o kabila bango. Mais bino ba musicien ba kabila bino. Netini. Ah. Oui, ils ont comme ça. Ils ont le musicien moko ta kabila. Ta kabila nanu comité na biso te. Communauté na biso te. Ah kabani. Mais attends mon. Ah mais non, faut arrêter. JB combien de fois kabila ba combattant monsieur mo. JB c'est ba ndeko belé ba ya ala kisasa kangami. Mais jiba jupe apé simbon Kofi Olomide apé simbon wana za sikoyo mutu na mutu nenga vivaka conscience na ye azali bien na bato wana amoni na zara bien na mutu ebele omoni ngana so vérité ze belé o ezaka za combattant et pe la kisasa awa omona pe fallait pour pas foutre les flats to faire rigola au foutre les flats bazana business mo entre parenthèses mais au moins la kuna bo marchaka na ye pe la contre bato wana mais so yela kisasa awa au moins na pe ka ye wana derrière Fabrigas parce que derrière au moins la babine filet derrière ba belé le lopé ba combattant on peut ba komi trop sali parce que loko uti ko loba ba combattant bazali ba frère combattant né na minute oyo
baboyi Eric nani Fabregas azobeta nini aboyi abeta te soit mayela osala mambo azobeta na salle ka mingi te salle achikuna kombo te salle achikombo te donc siko eza information moko boye bon abeta tamsu na nganda nganda nde ngaiboye ba monsieur belé bon abeta na nganda pourquoi na babinga na sens que biso na salle ya munene abeta to loi salle à l'avance ça le louema même toi tu veux te marier on a salle anniversaire on a salle loko on a salle à l'avance na ba date moko ya musika bazo la salle te bo rater concert on va beta les 3 ba moko tse na beta les 11 kasi même salle wana ka ouais ma jeune à Lyon de ba changer ya bon salle pour na salle il faut calculer conseil na opesa eza berere ravi atika na asa bon il pas ça mukie to la neuf ma minute aza mukie trop na makambo ya réalité makambo Congo mukie trop na combat azo peser te sikoyo il pas en erreur influencer quelque part to aza pe batindi quelque part parce que yo na conscience na yo tant au monde ma mboka na osaka pas batu moko boy o ba na ko aider bino parce que so ba au moins tant fois bega ça era première voyage na bango je crois c'était Techno Malewa na évité chose se souvenir ba bisaka ba memaka na ba théâtre ba na premier voyage na bango ba yimbaka album Techno Malewa ko so Malewa so tali ba vidéo fois bega ça yi makomike le roi moi koni boy makolo fois mike makasi non c'est injurté et on les injurieux le babonte yo so ba bela accès so ba photo yo kende la photo na beso ba koleza mike ba ba makolo na le roi bakoni après ye mineni bona boya on boya sikoyo omoni période wana oza mwana matete mwana bana Fabregas mwana matete oza nga nzela oleka na matete mwana sikoyo batete ya tongo oza nga nzela yepe ya tongo te ala dimi oza nga nzela akoyo da bayebi yo na suki oza sir Fabregas azuka photo na baluka nzela yo oleka na matete bamoni yo obima eloko mpe na wayebi so eloko moko moni naza na kini soki exemple ba menacer nga na kini peut-être je chercher ça na sens que na nzela na tumboni mutu na sali kamo na mutu mais musicien oyo ya menacer nga tant bi musicien na en général parce que naza combattant mais fa bo mangati et soit barré ngate bon makambo nga na sali na nord oh loezate vous comprenez vous comprenez la loba de ko ngai mun awa na ki loi ezate mais na poto loi ezala na kin te solo ba loi ezate nde biso ezala na kin te ke loi ezali biso mona kati est-ce que yebi ke na ko kende le na kebo na commissariat na futi mbongo bakanga ba yebakangi yo ba tio pe na garde à vue okepe makala vous comprenez au sambité to se comparer que ngana yo te ba memi yo siko sanga luango ya ndeni mona miki so bakangi yo so ngana fundi yo même au finga kinga même to bunda ngana yo bakangi yo batali na casier na yo est-ce que yo bunda na batu moni ko bunda te olali ka journée mo lo bimi ba ko convoquer yo ko ba bendo mato yo monsieur bunda ali susute et puis so to mona mutu aleki amona Gabriel a gagné sa fille moko boy parce que elle avait fait des émissions bakangi pe alali moi 2-3 jours so je ça louer ça bon un tel a critiqué qui a se retrouvé dans makala parce que bino bolingi nani za la président de la république biso to lingi na sote que nani za la président de la république parce que président de la république goza la pério et goza la parce que ba congolais va se pour mes asko ya mboka na biso tellement ils en a richesse belé que popularité peuple congolais a profité na moté au contraire peuple congolais a commis les babara esclaves na mboka na yemoko chinois obeta peuple congolais ba ndibo to benga ba arabe azo maltraité na mboka na biso moko siko eza révoltant dans le sens que biso za na mboka moko o droit de l'homme existera tout ça siko mboka na biso bobi Congo mon pays avec tout ce qu'il a oh union c'est ça na mboka wana mais rien ne va rien ne change et ba musicien na biso bakoka koloba te c'est bien le lobby so ba combattant to komo loba bango ba yemba bango ta koyemba te au contraire bango ba olia na bato wana na kati na bango to épargner nani
so to bito longola mo miki to longoli Jean Koubal et bisango donc Jean Koubal na robetane na poto Jean Koubal moni musique musique babo yango c'est en général na ro ba bêtise te vous comprenez na ro ba bêtise te na loba to ça l'exception pour na été ils ont le moko boyo ba congolais ba mais to ki bobi bon ba imperné ba robeta na poto non faut pas ya on a bit abeta na point omuntu so ba beti c'est que combat on dans sens te musique il faut ezonga na poto tant to moni mboko na bisi bandi ko changer ce que bolingi nini bacha président Fayulu ataka Félix Nenga zawana mais surtout biki ba Rwandais na babima so ka bimisi bango donc souci ka so bimisi Rwandais c'est bon bimisi Rwandais na mboka na biso ba Congolais to komo bomisa mboka na biso si ko ngana ngina poser question boyoza na poto est-ce que c'est normal boké chua yambo makamonyo so sala razwa drapeau ya RDC akata yango etange yo congolais ya RDC bon nana ko critiquer na yete na ko condamner payete aibi pourquoi kataki yango neti ngai to tem ya mboka na yo bakati na ko kata ngote mais na ko kata ba photo ba tususu a photo ya bato ba bepisa mboka neti photo nani na ko kata ngo neti Vital Kamerhe pia na kati yango na une photo ya Joseph Kabila na kati yango ozomona ba photo c'est belé même les missions congolais ba mission kati ya nani belé na ko kata photo ya Kofi to ya Fali to même ya héritier nazana droit nazana liberté au sala onga na lingi mais boké tu akata drapeau bino mo ba combattant bo réagissane boké tu aza mutu moko boye a souffrir na mal ya mboka oyo et ça repasse ala livre mal amuki boye to mon livre boye ne drapeau biso tala ngo moni bino po zakata muso information bo zonga après une semaine biso za maki eleki ya moins de 2 heures eleki na internet mo na ka groupe bato mo ba koti ba bomi siko batala ba boma ba congolais yo na ebité so e bara Kinshasa nde komi mabo ba wewe belé bato belé batala ba utu abi ba kimini ba kimi ba province na bangoti eloko lelo ba bato est ba osenga et pas ya Félix Tshisekedi ba osenga eteke ko sala biso ba don ba na posa ke ba fana na village na bango tranquille ba sala misala na bango tranquille pour ceux qui na kala ba pomme de terre ba do uta goma ba ngombe so uta goma ba madeso so uta goma parce que ba province mo ba ndé ko produire mais c'était des Congolais le to komi envahi na peuple moko boye ba koti tina kini ngana zui taxi na boulevard na koti be masanga koti moi si moi zakena rwandaise a baluki a paniqué trajet on a tout ça qui panique rwandaise. Quand je te dis qu'elle est rwandaise, rwandaise bazali pe. Omone wapi? Bana bango me babomba na kati. Omone wapi? Mais les lobito comment ils sont infiltrés hein, dans ba restaurant congolais, même chez Djongawana. Bana ba nyamulenge hein, parce que ba rwandais ba boti de 1997 bana wana ba koli bazana biso kuna, bazana biso pe awa. Les loso côté na réseaux sociaux quand ils banane ba finga ba combattant. C'est pas toi. Les arabes na ba o bana ba nyamulenge ba koli awa. Bana oyo ba autorité na biso. Ba boti na basiwana. Bango nde ba finga plus ba combattant. Bango nde ba do finga bato. Omona na statut na ye azate. Omona ka ba tia mutu moko boye. Bato bazo côté la ba musicien musique il faut beta. C'est la même chose. OK. Musique yango te totel ma pote komi dana suka. Hotel ma pe. Et ça la bien. Ouais, mon roi chameau. Bon, il y a nyama. Nyama. Ngate, ngana sombiga. Ngana sombiga. Il faut un nom de lamba. Et la maison ina ngokuna na la tate. Yo na la la kilamba. C'est pas que on va dans week-end. Normal. Bon, to kabwana yo, merci no ya mibiso awa. Isika oyo. Isika oyo ya mutu na wote. Ya mabiba kombata mbata ma fort. Bo pe s'adresse. Adresse ça pour que toi na. Mbila oyate. Bo mo yo sangani. Na mbuka na ngai. Ndela sabo la kini. Mbila oyo akanga na mbuka na ngala mabele na nga. Oyo famille ba se belé po ye po kaninga po salinga mabele.
wana totia yango mopanzi parce que babangisaka nde bato mosusu biso oza wana te mpo bangaka soki mpe ndeni naye mboka na nga na kosala baséjour na nga je viens quand je vais je pars quand je vais kuna mpe eza souplesse navandaka tomoni motu na tongi nini mo bien mais nzela na ye mpe kote aza mpe mwana mboka aza mpe combattant aza mpe moto oyo azocontribue na évolution ya RDC malheureusement omoni kaka eloko yango nde batongi banzela eza malamu te eloko ne bien mais nzela nde olobi kaka ti mpona bazwa image wana ti mpona ndenge atie mpe na bakaes na nzela ye kuta te baautorise eza kaka ke bakonzi ya mboka fo baapprendre kolinga biso mpo baede bato baosala biloko ya boye nga mpe lelo nde naza boye nangi na bandotonga mpo naza deya na baterrain na kini ebele mais j'ai pas encore décidé na tonga pourquoi parce que namonaka mboka na biso makambo ebele ezosimba nano te mais soki mpo lobi ovanda ozela mpe temps likolo mpe ezokende mpo bana mpe boyokoti mpe baokola mais totonga mais toujours obligé faut toloba quand il y a quelque chose à parler il faut toloba même ndenge omoninga na oloba boye ntango na ozonga na poto na koloba olakisa ba image ofilme filme ba image ebele ozoma image ko filme l'autorisation nani na filmer bato na obi nakendaki nkole nakendaki nkole na vandi je te dis que obi na minute ya moke na dépenser mbongo ebele tunanga nini baartiste bazoya bacomédien oyo bayembaka wana tobimisi mbongo bato maladi so bamoni kaka boye bayeba